Salut, bonjour, bonsoir, shalom, shalom à tout le monde. Vraiment, ça dépend de l'heure que vous nous regardez. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup. La famille que j'appelle famille Libota de Maman Bellevue Kandi, la patrona, Balbi famille Libota. C'est le combat de Maman Bellevue Kandi, la patrona. Vous êtes aussi, vous êtes là. Manifestez-vous par des j'aime, manifestez-vous par des commentaires. En tout cas, partagez aussi la vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Quand vous partagez nos vidéos, vraiment la famille, c'est bien, c'est pour que tout le monde reçoive des vidéos, hein, même si elle n'est pas encore en ligne. Dès qu'elle va voir la vidéo, elle va regarder. Donc, c'est vraiment plaisir pour nous quand vous partagez nos vidéos. Merci beaucoup à tout le monde. Là, vraiment, nous disons merci à Maman Bellevue Kandi. Et puis, nous saluons Maman Bellevue Kandi, la patronne, là où elle est. Vraiment, nous te saluons. Nous saluons aussi en famille Libota, tous, partout où vous êtes. En tout cas, nous vous saluons. On salue aussi tout le monde, même Bino Bolingarabiso. Naba o Bolingarabiso, t'es vraiment, parce que Bolingarabiso, te pesi Bino Mbote, Biska, puis Bozoa, Maman Nadej, Yamba. Allez, là, Bino Apesi Bino Mbote. Vraiment, on dit aussi un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, ya Pesi Biso Pema Naba Moi, Yakoya Susukoloba, hein, ou Apesi Nga vraiment Pema, Yakoya Susukoloba, ko présenter émission au devant vous, la famille. En tout cas, merci beaucoup, Nzambi Azwalokumu. Et puis, bah, bon début de la semaine, pardon, à tout le monde. Petopesi, vraiment, bah, bon anniversaire. Naba, oh, nyoso, bah, botama. Vraiment, na moi, au peu bazo qui est clôturé mois octobre. En tout cas, Nzambe a mon abino, Nzambe a pambo labino. Voilà la famille, en tout cas. Kakane to misana comme d'habitude. Bomoni miniature nangai, bomoni vraiment. Oh, ils allaient en titre nanga. Donc, titre nanga, ils ont makamba solo. Oh, ne koloba awa ne sabino awa vraiment ezaka chaîne moko éducatif eza chaîne moko toyaka te mpona kokosa toyaka koloba makambo oyo toyoki te kosala analyse so nayoki te naoya jamais na kofonde donc ntango nayaka seke nayoki ntango nayaka seke likambo ezali nayaka pamba te ngai soki na ye en tout cas vraiment ezalaka avec précision ou bien avec des preuves la famille. C'est juste une analyse que tu as ça par rapport à likambo oyo oyo na yoki ya Ronel Kosi ou Ronel Kosi au bien tu es moi quoi biso vraiment pe oyo pataka na kata famille Libota oh ça fait un bout de temps autour mon a été en tout cas il y a des choses qui s'est parlé contre lui yangwana et poussé nga vraiment na ya koloba na ya tomeka ko chama kansinga na bino tomeka ko solo lango oyo na yoki pona Ronel oyo lobami peut-être batu non bayoki yango te mais nga vraiment na sina yokaki yango et puis epesaki nga na ya kosala la koloba tomekana kosola un peu mais avant toute chose la famille kaka nde tolobaka tozalaka na vraiment mpona promotion ya film na biso tomoni film na biso balobi film na biso leka na kati ya Bellevue TV la famille vraiment eza kitoko makasi balobi innocent ou coupable qui est innocent dans ces films qui est coupable dans ces films. Vraiment, c'est malheureux. Na Junior, oh, Kabiso, Junior, vraiment, Aza innocent. Déjà, tout le monde innocent dans le film. Et ça, Junior, parce que Junior, le lot, Atiki Biso, pourquoi moi, la qui m'a cassé, m'a cassé tout. Et ça, qui bien à moi, la directement fièvre, directement tout, bah, qui est dans mon hôpital. Komi ya kukufa bandeko na ngai voilà makambo Bellevue amemela rabiso en tout cas et puis tokoloba merci na Davina Apwa vraiment en tout cas prestation na yo ezaka toujours likolo na lobara Davina azo pesa toujours makambo na kati ya Bellevue TV et puis la maman chérie maman Bellevue Kandi azo coacher vraiment o ezali bana ne ki toko makasi taninga azo coacher Davina zaka déjà likolo et puis na coaching ya Poustine ezo kende vraiment ezo pesa waouh ezo sala vraiment kitoko tozo mona nde Davina azo pela ndenge vraiment aleli mwana na ye ozo sentir que mutu aza na émotion bande kona tolobaka Bellevue aza mutu mususu il y a d'autres gens ozo mona bazo sala ba film bazo présenter ba film ka o eza ka moko bozo senga ka moko be batu ba mitika baza na maquillage te mais tu vois les gens avec des maquillages les gens avec ce qu'on avait vu là-bas oui bendeli des mères les ba problème parce que des mères a parlé parce que mutu aza na mai abimi ndoki soi-disant avec des montres tout abimi na mai tout ça il faut revoir ça alors quand nous venons parler de tout ça
et comme un problème, oh, non. Quand vous incarnez, vous incarnez rôle. Il faut bien incarner rôle, voilà, très bien. Bon, ça, on dégue vraiment, ils allaient là-bas. Tant vous êtes en maquillage, devenez tout le monde tant à hôpital, à qui bien à moi l'année à hôpital des mamans c'est qu'elle est à l'hôpital, elle dit qu'elle a fièvre, aux hommes qui maquillage, c'est qui. Mais après, tant à comment les moi l'année, tout le monde vraiment que devenez ami côté si dans rôle ya matanga, tout le monde attend maquillage, moi quand ils qui est pas d'avina. Tu vois, aux hommes la différence, eux ils sont capables de vie en voilà. Donc aux hommes qui ayebi musala na, ayebi kokome puis ayebi casting na, ayebi nyoso donc atenaka compte na bablo ko nyoso wana, yangwana le banabino. Ben il va mutu mususu ayebi vraiment rôle na ye en tout cas ayebi pe musala na ye nzambe vraiment à côté toujours ko pesa ben inspiration ya makasi musala kitoko ndenge ezomata en tout cas vraiment bandeko na nga to koti kuna to balobi eza Aziza parce que Aziza comme on Aziza selon ndenge histoire ezokende to yebi Aziza bah il fait qu'Aziza aza infirmière Tolanda qui ndenge soki vraiment Tolandi il filme la biso du début jusqu'à l'épisode de tozana au total 8e en tout cas to yebi ndenge film les ka ki toyoka ki ndenge Aziza vraiment ndenge Marina ayebisa ki ye osala musala na yo kende kozongela musala no ya infirmière alors toki ke moi na pas kufi na poison alors hôpital au bamema ki wana ezalaki Aziza ezalaki kuna alors on ne sait pas la famille vraiment on va découvrir ensemble moi et vous mais toi qui déjà batu ba qui na hôpital bazolo ba eza Aziza donc ba kuti Aziza na bande kolanga histoire vraiment ezokende kitoko en tout cas Belgi azo continuer toujours comme ça la biso ba surprise azo connaître toujours comme ça la biso ba bloco moka kitoko ba film kitoko oh vraiment eza éducatif tout ba leçon na kati en tout cas maman Nzambi a continuer ko pambola yo parce que ozo taper toujours waouh oh elo bakanango ba maman la biso ma chabu vraiment merci beaucoup pour na poutine na musala kitoko alors selon film ndenge ezokende Aziza, est-ce que Aza victime, Aza coupable ou bien Aza innocent? Bandeko, on va voir ça. Nakati ya film la biso webi ke belvi pe Aza ka mystique en belvi vraiment bloco biso to tatona ko biso to mona ki eko kende ko zala kaka Aziza peut-être pe ko zala Aziza te bota la film ya des frères rivales ndenge kendaki donc c'est possible aussi to raisonner Aziza cible liboso ezala Aziza mais ekoki pe ko zala Aziza te la famille bolanda film oyo très bien. Ça peut être Aziza, ça ne peut pas aussi être Aziza parce que Poutine azaka misu moko oyo asala ba film na ye fo ezaka ye. Après ça biso moi trouble na mutu. Na ebite so vous êtes d'accord na ngai ne loko na lobi koki ozana pas Aziza te. Première victime oso tozalaka longo to mona ka boy ba Aziza ça ki boy Aziza po zambanda. Bevi, bevi mutu musu ya yanga nazo confirmer te bisika wana na tiki non parce que mystique to ya kakawa to ko ya kopesa ba confirmation aka ndingi zalaka voilà la famille en tout cas vraiment la pêche moi introduction ya promotion ya film na biso maintenant to continue na sujet na biso oh vraiment to eli lelo na bibo zapete bo zalana bo landa biso très bien la famille s'il vous plaît il faut bo landa ka ba émission na biso bo sepela ka ko ke ko landa ba biloko eza inutile eza biso te bo ko vanda tamu laiti émission ko sila mais biso ba ondeti nga vraiment la sala ba vidéo na nga mulai to vando yoki o to lobi soki eloko ya malamu eza pe wana te bo lobi le sala ba commentaire sala biso bien numéro pe zeli ya téléphone ndeka bo sala ka de bo benga biso okoki pe ko benga maman de sika boy ezaki boy lobaki boy te sika bi sala biso bien mais to bo la biso tina suka te moye boye ba vie na biso ezati moye boye ba proposition na biso to pe makamto loba ezati moye pe ba reproche ezala et kozala te o reproche ezala ka bien pour que mutu so avancer na msala vraiment la famille na sengi bino bo zala ka wana bo landa ba vidéo tina suka parce que to ça la analyse moko o ezalaka profond biso to yaka na ba analyse moko eza bidon o eza tintin non na famille bota ba sa famille boto ba lobela belle vie en tout cas au moins il y a des gens au mutuezo ça les fonctionne parce que on est passé par les bancs de l'école donc on ya quand on a tous appelé na famille tous ba responsable tu ya quand on a pour koloba makambo ils ba sanité parce que nous avons des enfants donc tu ya quand koloba makambo ils ka ta mwana nga zotalanga papa nanga zotalanga ndekolanga nyoso zotalanga mobile nanga don ozala très à l'aise na émission nanga na ozana eloko ko banga ti donc c'est un peu ça donc la famille et le côté li ali na bino et les cambiar Ronelle
Ronel kosi bandeko na nga bavandeli Ronel babi Ronel alongwa na kati ya Bellevue TV boyoka lisolo bomoni Ronel alongwe oya mulai wana babe kutoa mulai wana bakomi kosala système na bango eza système baotanga so bakomboti ba surnommer mutu tout ba surnommer oh yesu ba jouer pas Bellevue ba surnommer bango bakombo alors biso to yebi déjà qui est mutu il s'agit de mutu parce que moi ba photo zozala alors la famille ba msupu bazo ko dévoiler moi na dévoiler kotanga kombote mais ça tangi alors nous comprenons directement qu'il s'agit de Ronel la famille alors on est venu ici je suis venu ici pour parler de Ronel par rapport à makambo bango balobaki si Ronel balobi Ronel alongwe déjà Bellevue parce que Ronel tout Ronel a comment ko jouer bisike belé dans Bellevue musala na ye soki mutu moko alo ake ko jouer place moko be quelqu'un il faut alongola ye il faut achaye à côté la famille on a lo bana bino biso to yaka pona ko éclaircir ba malobo balobara sur contre Bellevue ya mabe biso to zalaka na pona ko ya droitier ko cha lumière ko éclaircir likambo keza bongo te zabe parce que soto bito bomba to lo barate ya lo kwa to ndima makambo ba bazoloba. Alors, pour te la bon, il faut démentir, c'est comme ça. Donc, il faut venir démentir. Et là, oui, et là, ma caméra, beaucoup de gens et quand même, Internet. Les Internet, s'il vous plaît, il y a les gens au bata la kabiso baza ni famille bote ni abako na lobango ernyoso baza rapé na posa koyo kapé koto version koto moi bata mayele basali pe moi analyse na par rapport ndé bayoki bayoki pe koto alors so bazo kaka côté moko en tout cas ba poncha kami koto bazo yoka parce que bino bozo bimate c'est que boye bilikam donc c'est un peu ça alors essayer ngana biso to yaka vraiment pour que to me kapé ko éclaircir bato yo balanda kabiso balinga kabiso voilà la famille. En tout cas, les Camerounais, les Camerounais, Ronel Kosi, Balobi Ronel Kosi, Alongwa, et pas à Bellevue TV, à Zalakalissi Souté, Alongwa, Peka Pola, quoi qu'il faut jouer, dès qu'on éclaircit bino, et pas à Bellevue TV, tout le monde a la chaîne naïe. Ronel pas au thé qu'on fait la chaîne naïe. Donc Bellevue Kanga Moutouté. Ya, Bella Kanga Moutouté. So comme tana yo esengi okende omoni ko koki na yo esengi okende ko kosala loko no ke kosala mais oyebi ke wana eza ndaku nanga anytime na za na posana ko jouer na ko ya ko jouer anytime mama obenga nga na ko ya soki na tele ba programme na ko ya donc c'est comme ça chez Bellevue et puis et là au moins on ba et pas Bellevue ba tous ba jouer pas Bellevue ba sala on a problème té ba o nyoso ba za wana baza ba membre baza ba sala ngo problème té le to ki histoire ya papa Alain. Pour votre information, Papa Alain a toujours na kata Bellevue TV. A toujours na kata Bella Production. Tellement que Bellevue a kangaka mutute, tu es libre de jouer partout tu veux. Essentiel que au koksa pour ça, il y a kata Bellevue TV, au sala musala non ndenge sengeli, les restes temps aux libre ko jouer si kanyoso. Et là, quand ça la bino bon parce que bino bon mais ça na ya ko kanga ba comédien na bino o baza pa na bino baza la bino privé ya ngo sko bo ka tia batu ça peut baza la bongo OK non chez Bellevue TV ba kanga ba tuté chez Bellevue TV oza libre ce qu'on a liberté wana o baza na ngo ba ke ko jouer bazo jouer pas Jérémy ya ngwana epesi batu monopole ya koloba ke balongwe non balongwe te papa la ko ke ko voyager mais ayebi ke ba tâche na nga pa Bellevue eza toujours un grand-papa, le papa Alain, a connu qu'on s'est laissé faire na bouzo baté. Et puis, nous, nous balobi, quand c'était papa Alain, papa ça, j'ai a pesa Bellevue, il y a yo kaka Bellevue, alors papa Alain a moni trop, c'est trop, à l'ingui sur ma campagne. Qui vous a dit cela? Et puis, tu peux confirmer ma campagne, c'est comme si c'était à solo. Mais bon, ça n'a pas preuve, ni preuve, ni audio, ni rien. Juste quand pour que bazo voyager. Mais bon, mon papa là parce que qu'on a joué ça qui vous a dit papa là tout le monde a quand Bellevue TV bayebi qui est tant Bellevue tant à comment que l'eau qu'on a eu à comment avec précision à comment on a bas sentiment donc Bellevue ça a commis film na ye ayebi batuna ko cha tout le monde na kata famille bota bayebi yango a tsaka batuna sentiment te yango moni film ne qui n'a toujours du bosso abeta toujours azaka toujours waouh. Parce que apona rabato et sengé la pona apona rabato te par sentiment de batum sous basa la rabato rabato par sentiment Bellevue bongoté tu vois au monde donc yango moni Bellevue tanga sali film na ye etapaka toujours pas zo kabata malonga na sike sengeli
ozomona donc eza bongo alors bango nyonso nde baza bayebi tomonaki maria aza na kati ya belle vie donc mwana ya belle vie. Mais ça fait longtemps, Maria joué, mais tout le monde est ah, ça, là, un problème, parce que c'est la famille. Essentiel, les moussales qui ne bosso kuna jalousie za la kate elle les a la kate parce que bazan la bazo rambon la bango baza l'aise na jouer dans un bon et puis ba qui n'a pas que jouer ici comme tout a permettre bango et ben ça c'est égoïste c'était à caractère tarte c'était bimisa moussala na l'accès moussala na sala partout ba ko bien tu es libre de jouer alors liberté à papa Alain quoi qui jouer papa Jérémy et c'est l'homme ba jouera papa Serge a jouer kuna et ça qui a papa Serge je veux pas jouer qui na si la kuna il y a balongo les pas belle la production mazali et comme ce que papa Alain nyonso les a tellement que bon moni que bon échouer les jeunes en nyonso ba makam tout bo sale bimi na secret ba ma secret na bino panzani bon moni loko koloba te titoko ça peut bien bon fonctionner bon ouais eh bino pas bon fonctionner bon benga ah to lo belelo ni to moni to coach loko bino bo jouer bon eh ba baza bongo yango la famille boto te ko yebisa bino bokota na bazoba na bango te papa ale aza toujours azo démérer na kata belle vie TV aza toujours partout que ko jouer et le bel le côté parce que ba terre ya belle vie ba kendara na bango partout baza libre baza vraiment libre tokanga bango te po eza musana bodo il faut to tchango na mutu na biso et puis le kamba Ronel aza toujours na kata bela production mais à ça la pêche une fois qui peut pêcher les ka kizalaka j'espère que tout le monde qui est linda de bon moni linda ba chaki o ya film ezoya donc pour dire que na kata belle vie TV motema passe ezala te mutu ça motema munene tamba ko tia ya ko jouer donc ba ça là on peut problème ti voilà. Et c'est là qu'il juste éclaircissement, na qui vraiment ko éclairci ba o ba message ko ba blabla na makambo ba yebeli mutu na makote belle vie TV eza entreprise. Donc entreprise bien organisée et le cas bablo la bien amitié qui dans belle vie eza vraiment bien organisée alors acha mutu soit à l'aise acha mutu soit yebi ke ezaboye donc film kotaka ceux qui ba bengo to ba sala on peut problème donc c'est un peu ça voilà la famille n'est qu'à éclaircir biso to partager to liker vidéo et que ça la bien.